Bandeko na ngai mbote ya mingi nazali kosenga na bandeko nyonso oyo balandaka canal na biso Ana ne Congo. Bo s'inscrire na canal na biso soki bokoti na YouTube. Bo s'inscrire na canal na biso Ana ne Congo. Donc ezali Ana space ne space Congo. Congo avec K. Bandeko bolandanga malamu na makambo oyo na koloba. Ba oyo baza na matoi bayoka, ba oyo pe baza ko réfléchir malamu, basunga bacha maboko na oyo nyonso na koloba. Bandeko na ngai na lobelaki si arrestation ya père spirituel ya Bundu de Congo, le vieux papa ne Mwanda Tsemi. Bandeko bolandanga malamu. Lelo oyo le vieux azali arrêté. Bomone oyo salamaki ndenge ba kotelaki na ndako. Mais le vieux ne réclamait que son argent. Bolandali kambo malamu. Tata wana azali chef spirituel ya Bundu de Congo. Boyebi soko zali mutu ya Lingomba. Lingomba ba traisaka yango te me ba batelaka Lingomba. Donc aza mutu oyo ayebi culture ne Congo malamu. Ayebi peuple ne Congo malamu. Alors, à part message spirituel, un message religieux, que a pesaka na peuple ne Congo, a sungaka pe stabilité ya vie ya peuple ne Congo. Bomoni ba penser azaki nango, soki azoka mbongo oyo etikalaki, na ba PCT, alinga soma ba tracteur, po nini a pesa bisika wana batu basala bilanga. Comme ça, bazako cultiver. Ye azako pe zwa mandambu ba reveni ndambu ba wana pe ezako lesa mabota na bango. Bota la niveau ya père spirituel oyo azali ko sala pona peuple et puis azali ko linga batu na ye ekolo na ye. Bandeko nalandaka ba interview tata wana surtout souvent. Azalaki koloba azalaki membre ya parlement. Tango ye azalaki te, azalaki na arena na boka gouvernement, ba mbongo na ye yango azalaki kosenga bafuta ye. Bandeko lelo oyo Congo ba botola yango pa ba Rwandais. Et tout Congolais court derrière les Rwandais. Ba pesa bango mbongo, ba boma bandeko oyo basaka na bango déjà. Bandeko, moi qui vous parle, naza angolais, nazali mu Congo angolais. Nazwa kambale bele bato te, ozalaka na ene ya ba Congolais. Te, nazalaka na ene ya ba Congolais te. Nalingaka bango te. Po bizaleli oyo baza nango oyo ya mabe. Ezala kaka na Congo. To soki Congo na bizaleli na bango ba garda na Congo, of course na kolinga bango. Na yebiki baza na mboka na bango, na bizaleli na bango ya mabe. Oyo ya koboma, oyo ya koyiba, oyo ya kosala mabe, lokola oyo basala na Mwanda Tsemi. Lokola oyo ndenge basali ko trahir peuple na bango na maboko rwandais. Donc i comportement wana soki bo garder na Congo, of course na ko sepela bino na mboka na bino, na mabe na bino na mboka na bino. Mais soki mabe wana bozela ngona mboka oyo ngai na kolinga bino te. Na ko la préparer na bo mabino et puis na finir na bino. Donc explication donc ezali claire. Donc makanisi wana ya mabe. Ki Rwandais apesi bino mbongo osomo ma peuple na yo. Na minute oyo les vieux de Mwanda Tsemi azali abandonné. Ce qui botali bien, tout le monde passe devant à ko interviewer ye, ko ridiculiser ye. Ba kangi ye, ba tindili ba bataillon, ba ko kanga ye.
mutu aza na minduki te aza koboma bato te bakoki kokanga ye. Et les Congolais sont contents bazotina na ba réseaux sociaux te basukisi ye te basalaki ngandi boye. Rwandais basoko ganga te ke no Rwandais asukisi biso te. Rwandais nde asukisi bino basukisi ni Mwana te. Parce que bazo passer vie na calvaire. Donc il est type à fourmi na payer quoi tout mususu. Et au moment que nous parlons, aux que insulter ngai mais yo na haine ya Congolais. Oh, tu na haine ya Congolais. Ce que na haine ya Congolais, alors Rwandais na ni na Congolais. Et c'est en Congolais. Ce que na haine ya Congolais, alors Rwandais na ni, na posi ni na boka Congo. Tu na boka Congolais. Vous avez comme yebate. Hein? Moto lokolo matezelo, azalaki moto oyo, azalaki na Mwanda Tsemi. Lelo c'est Matezelo qui collabore avec le Rwandais. C'est Matezelo qui va derrière Ndekonaye Congolais. Alors moi je me pose des questions. Vous allez peuple ya ndenge nini? Vous allez batu ya ndenge nini? Vous préférez passer au poste? Vous savez l'effort que non, nous Mwanda Tsemi, babotola ye mwasi. Moninga na boloko bosali ba démarche sima mbongo wana bozui yango bo pêcher na première femme. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi la carte que vous jouez? Mais boyem c'est un peuple congolais. Que ceux qui de Mwanda Tsemi a telemaki parce que mbongo wana yaza ko réclamer biso gouvernement to suto zwaki yango. Toko ko pesa ona mwasi na ye oya liboso alia yango. Naki kamena yole ki membre parlement to pese wana mwasi wana po ye a craqué. Mais dites son peuple. Bonobi angote bozo ko kangaye avec 3 bataillons bozo sepela na minduki likolo. Tangu bozali ko ganga to chaka makasi na biso na mabere rouge mabere vert bokeni na chali bokwa kyango. Ise na bra longwat. Bokoka na chat, bokoka yango. Guerre ya shaba ya 80 jours. Bokoka yango bino. Wana kutu Angola kota kite atini kaka bakataki pso bakomitu bakota. Bongo mukolo Angola ko kota. Tozo la liwaya ya ne Mwanda Tsemi. Peuple congolais de Brazzaville. Na chele bino video. Ndenge bazalaki ko mukulu bakangaki ni Mwanda Tsemi bomonaki Eliezer na mona mwasi wana ndenge bazako saka na mwasi ya bomonaki ndenge bazako fia ko la mwasi ya Mwanda Tsemi na kombo. Vous avez vu ça? Na salaki yango exprès pour bino le ba Congo bomona peuple na bino na mboka bozali ko vivre. Na salaki yango exprès pour ba Congo ya Angola ba mona bato boza ko kotisa na Angola. Po ba mona yango quel genre ya bato boza ko recevoir na mboka na bino. Pour peuple angolais déjà à comprendre na mwata bokotaki bango oyo déjà mabe baza ko sala na mboka na bino. Bo comparer yango na baza na mboka na bino na mboka na bango bo mona yango. Vraiment Eliezer qui se prétend être congolais. A masqué les Burundini et puis quand il y a un membre à parlement, moi c'est ça qu'on interviewe, c'est qu'il y a un collègue na à parlement. C'est le même Eliezer qui passe devant les gens a comme juge, ça qu'on interviewe mais ndenge ni yo kalmakate, ndenge ça ka boyete. Mutako za munuki ko tshena munoko ko bete masasi mena kingo awa. Azana santé te. Ah, l'Angola. Armée angolaise. Nzambe merci à Tchapso Namboka wana tozi ba privilège ya ko prendre na armée cubaine na armée russe. Ba Yougoslave, ba Coréen du Nord, ba Roumain. Dieu merci. Que l'armée Angola est ndenge yango ezali. Dieu merci pour notre privilège en apprécier biso. Un peuple comme Congolais, c'est incroyable. Et c'est incroyable.
Moutolokolo Matezolo, il peut s'accrocher derrière les Rwandais. Et puis ça, là, il y a Sengo, un vieux avec qui lui il vivait. C'est ça que je joue ma carte. Mais il y a aussi moi si à Moninga qui fait ton vieux. Mais c'est plein de moi si, bah puis chez vos conditions qui vice-ministre, mais avec le pays qui gagne, prendre soin à moi sur la bande, hein? Laissez les vieux continuer sa vie, il a un peuple où il faut prendre soin de bango. Bozo mbongo na ye, bon remettre ye. Ezali mbongo batan oye asalaki musala na ye. Asana bato oye fa lengela. Bozo mbongo wana, boke ko remettre yango na mwasi ya liboso. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a peuple, bolobi en côté, vous gardez ça. Et peuple, ça, c'est sepe là. Balakisi bandika na ye, qui n'a nesuki ni na oto moni en côté. Et ça li mawa. Et là, on a souligné, na peuple ya Congo Brazzaville, beno bana ya ba Congo, bana ya Congo ya Totile ya Brazzaville, regardez l'état de Nemwanda Tsemi, beno bongama, beno vanda pré, bana ya ba Congo, Congo Kinshasa, préparez-vous. Nemwanda Tsemi est l'un des fils de Bas-Congo. Bokolia mbongo avec les Rwandais, mais la fin de ça, ba Rwandais, bakoboma bino kaka, ceux qui bozali ko tosa te obango balingeli. Mokolo yoko trahir Rwandais, ta fin c'est la mort. Et le Congo restera. Bana ya Bas-Congo, levez-vous, bozala prudent et bozala prêt. Ce qui Mwanda Tsemi a koufi, il faut vous comprendre que vous perdre mutumoko est irrécupérable. Alors, vous profitez de yango. Vous la soulevemate. Pardon, par exemple, vous la soulevemate. Mais, bokota minduki, machette, boboma. Et que c'est la seule solution, et je vous assure, Congo, Brazzaville, Basile Kobongama, et l'Angola, nous sommes prêts. Bah, Congo et Brazzaville, levez-vous et préparez-vous. Biso, bah, Congo et Angola, nous sommes prêts. Donc, c'est préparé. Et tout ça, quoi, tirer attention. Il y a peuple, ne Congo, il y a bas Congo. Mwanda Tsemi, azo kende na kokufa et azali trahi par vous-même, les gens comme Matezolo, et il y a beaucoup parmi eux. Oyo, basa koluka, mort ya ne Mwanda Tsemi. Ne Mwanda Tsemi, azali kaka ko prêcher, likambo oyo etali, Royaume Congo. En tant que fils du Congo, alingi peut bien, il y a peuple Congo, et il y a peuple congolais. Parce que c'est son pays aussi. Et les lobino, baboto lobino mboka. Et parmi vous, et ça n'a pas tout oyo, balingi kolia pona mukolo kaka azo ya mukolo moko. Totali kolanda situation ya Congo. Et na moni susu, makabo yango s'est répété. Ne Mwanda Tsemi, bakeko tchaye pa, bakeko tchaye na CNPP, batu bazali kokota, pour interviewer ne Mwanda Tsemi. C'est comme un enfant. Parce qu'on ridiculise ne Mwanda Tsemi. Balingi ba rendre à plat. Ba bomaye. Ils font semblant qu'on est dans CNPP, qu'il est malade, et quoi que ce soit. Peuple de Congo, levez-vous. Rwandais, azana idée que mon colonel le Maresme Tchamutu, et je vous assure, mon Koloana, vous allez comprendre le peuple Congo c'est quoi.
tokokoma na Rwanda, je vous assure. Mokolo wana Kisasa tokotika mbwa te, tokotika soso te. Je bandeko nazali boma te, boma dika oyepe so kola mona tseme te. Naza koloba na bino oyo eza ko salema sima oyo eza ko yeba te. Ba marche bosala esakana nango. Ba police wana batomeli minduki. Mokolo ko beta na Congo. Mokolo mwana kashite ko beta na Congo. Ba police wana bako timula minduki, bako timula bateni na bango. Vos généraux bako dinda. Mokolo mwana kashitu eko beta na Congo. Na yem sabino armée rwandaise bako abandonner kingakati toko landa bango tina Kivu tina Goma tokoma tina Rwanda. Je vous assure. À moins que États-Unis akitsa ba armée na ye e ya kokota soki bongo te bokoyoka solo ya ne Congo. Bokoyoka solo ya ne Congo. Rwandais akotisi loboko na kulumbimbi. Azako kotisa loboko na kulumbimbi. Eko salema te. Eko salema te. Tozako tala bino. Tozako tala humiliation les baluba, les baswahili, les rwandais. Tozako tala les baluba corrompus. Ndenge bazako humilier. Ndeko na bango congolais ne mwanda tsemi. Ata moya pa bazako sala te. Tozomona kaka selema bangala peut-être. Bazako pesa mwa loboko na ne mwanda tsemi. Et vous serez récompensés pour la reconnaissance na bino na lobi na bino yango. Boko humilier ye ndenge bolingi. Mais mokolo mwana kashite ko kwena kongi kipeki no ese engini boko luka banzela. E bino nyonso mutako bika kozala te. Ata yo lobi na Chiluba, o lobi na Swahili, e kozala konti randi mokolo wana. Biso tango to lekaka kibe abaki na biso soki okoti na zamba eza la fourmi eza la soso eloko etaka makelele kozala surtout fezaka mupepe. Donc tiboko leka tiboko zonga fezaka makelele mupepe eloko msuko kozala surtout wana kozala paiement kozala sort na bino ya mauvais cœur na bino parce que les Congolais vous êtes des mauvais. Et sort oyo eko continue ba mboka pa bino boko kende. Soki batu ya mboka wana bazako silika bazako boma bino ezali kaka na ezali la bino tozomona na mboka na bino yango kila tozobomela bino. Et au dessin yango tozobakisa oyo bosala ba mboka na biso donc ezako rendre biso colère 3-5 fois. Parce que c'est incroyable. Bozako lela nzala au moment que vous avez teka mboka na yo na mopaya anyoko la yo et puis vous lela nzala. Nzala zoko lela lela nzala mopaya nani o lingi asali sa yo. Au moment que vous avez mopaya aboto la yo mboka. On dit mopaya atika na mboka na yo yo kima OK na mboka ya mutu mususu et puis tu dis que non tu es coloniser bino na mboka ya mopaya. Mais vous allez mourir. Au tiki ya yo tu fais chez moi tu dis que non tu es coloniser bino mais tu vas mourir chez moi. Et c'est ça qui nous rend méchants. On n'a pas de haine envers les Congolais, on n'a pas ça. Mais tant que vous avez un mboka na bino, pour tout le monde, tant que vous avez trahir ndeko na yo, banyoko la ye. Vous avez tika kino batususu, baso bino mboka bino souffrir. Et allez, oye pas nanga pour dire que non, tu es coloniser bino zali ndeko nanga ye. Mais non. Kindeko wana, biso na Angola, tu es accepter yango te. Nazali clair et net. Soki bosala na bisalele malamu na mboka na bino, ah là, bon, vous allez accepter na mboka na biso. Tozomona bisalele ya bino ya Congo na bisalele ya Angola, c'est inacceptable. O estama na mwanda tsemi c'est inacceptable. Et na moni, Dieu merci, les ennemis ba comme sous na mukuna.
Et na remercier bato yo bazako refuser ba me dit écoute likambo ya mokuna on a rien à voir pour le moment tokotala yango après. Vraiment bravo pour na bato wana. Récupère d'abord le pays. Bon comme mokuna botala ba venir après. Na moni ba msuba zako ya ko telema. Oh mukuna mais c'est quoi? Mukuna zama na mobale ako la même basse même 20 même 30. Qu'est-ce que ça a à voir avec na bokonzi ya mboka? Rien. Et ça passe. Et n'importe qui, alors qu'il est quand même Mazali, n'a pas conduit à PCA. J'ai vu la chambre ou la salle là où il est, avec sa femme. Azali abandonné. N'a pas condition de faire Nathalie Mbette, Nathalie chambre, pas Azali. Mais ça m'a fait mal. Bon, qu'il y a un peu bon, comité, mais ça montre la jalousie envers le Mandatsemi, les mauvais qui renvoient envers le Mandatsemi. Hein? Ça montre que ce n'est plus la politique. Hein? Le messieurs vous dérange. Mais il doit vous déranger parce que c'est son pays, non? Au lieu de vous lever, vous vous tournez contre les vieux qui est l'un de vos frères. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Le vieux n'a mounié, la seule personne à côté de lui, c'est sa femme, sa deuxième femme. Bah, tout le monde joue la carte, c'est toujours le Congo, parce qu'il est derrière le gouvernement. C'est quel gouvernement? Le gouvernement rwandais. Parce que réalité, c'est clair, réalité, le Congo n'est pas gouverné par les Congolais. C'est ça la réalité. Ça, c'est la vraie histoire. Oh, et ça passe dans mon thème. Mais, ce qui n'est pas de à Koufi, ce qui peuple Congo a telemi, beaucoup de gens ont dans le Congo. Na kasi ba tribu musu eko sila, eko insisté souté. Na kanisi peut-être les Kambo salama ki na tuti ba Hutu, oyo ba tuti ba salaki. Génocide wana ya Congo ko za na muke. Oyo ko salema na mona mwana tseni. Nazo ko asire bino yango. Parce que vous ne voyez pas. Ba oyo bazo wela mbongo. Bazo mona te catastrophe oyo ko salema. Ce qui m'a ça c'est bêti na Congo, il y a kolia kutu siko bozana paix, soit disant bozana paix, il y a kolia bozana yangote. Bon ce qui tumbe ko ikono bakolia ni, bakolia la loba chinois. Bakolia ba mbwa, bakolia ba pese, bakolia ba puku. Ce n'est pas possible. Les mwanda tsemi mwana ya mboka et tout le monde est content de la souffrance na yé. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer